alingaki yo utakala na se. Yo ya moindo loposo ya Nzambe aponaki na se. Yo ya moindo bosani kombo ya kimbangu. Lobi kona yo ejali wapi awa na se. Yo ya moindo Nzambe alingaki yo utakala na se. Yo ya moindo loposo ya Nzambe aponaki na se. Yo ya moindo bosani kombo ya kimbangu. Lobi kona yo ejali wapi awa na se. Yo ya moindo Nzambe alingaki yo utakala na se. Yo ya moindo loposo ya Nzambe aponaki na se. Yo ya moindo bosani kombo ya kimbangu. Lobi kona yo ejali wapi. Nzambe alingaki yo atindi molimo santu. Lelo elaka ekoki akitina loposo lindo. Okotosa lisusu nani. Yo ya moindo Nzambe alingaki yo utakala na se. Yo ya moindo loposo ya Nzambe aponaki na se. Yo ya moindo bosani kombo ya kimbangu. Lobi kona yo ejali wapi awa na se. Yo ya moindo Nzambe alingaki yo utakala na se. Yo ya moindo loposo ya Nzambe aponaki na se. Yo ya moindo bosani kombo ya kimbangu. Lobi kona yo ejali wapi. Nzambe alingaki yo atindi molimo santu. Lelo elaka ekoki akitina loposo lindo. Okotosa lisusu nani. Yo ya moindo Nzambe alingaki yo utakala na se. Yo ya moindo loposo ya Nzambe aponaki na se. Yo ya moindo bosani kombo ya kimbangu. Lobi kona yo. Bandeko balandi nyonso na pesi bino mbote mingi. Nzambe apambola bino bayebanso balandaka émission Bokoko ya bayindo oyo epesami bongo na ndeko Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu. Bandeko lelo na ye tosolola lisusu masolo oyo ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Lobi euti koleka bandeko na komini ya Selembao na banzi bokomona na bilili bomona makambo oyo police asali na kati ya komini ya Selembao na ba 20h40. Boyebi ke ya solo tozali na couvre-feu. Couvre-feu ezo banda partir à 21h ti na 5h, 6h. Couvre-feu eza kosila. Kasi ya solo bandeko ndenge tolobaki ke criminalité ezongi na mboka ya Congo ezali kaka ya peuple te mutu azali kosala criminalité, mais ya mbala oyo ezali criminalité ya police na biso ya Congo. Telema ya solo bazali kofuta bango malamu te, ba soda pe bakomi kosala ba crime moko ya kosakana te. Lobi ya solo bamonaki ba jeune ya batu bazali kotambola na ba 20h40 wana, donc tolobe tikalaki 20 minutes po batu bakota na bandaku ata kutu bongo te. Ya solo police atomoni mutu na 21h 22h esali likambo nini kaka bandeko. Okotelemisa otuni bango bowuti wapi, parce que ezali mibeko yo ozali police, ozali mutu ozali kokengela peuple. Yo ozali wana pona peuple, mais ozali te pona koyiba to koboma peuple na yo. Lokola ba jeune wana baboyaki kote kopesa ba police wana portable, babi fo bapesa bachombo na bango. Bandeko na ngai ba police bafungoli minduki, babandi kobeta masase pa ya ba jeune wana. Jeune fille moko azui masasi na lokolo, mususu na mutu, mususu na lokolo. Ya solo bandeko botala na bilili grâce ya Pepito Kilala o azali bongo présidente ya Erogal na kati ya Bumbo Selembao, pe président ya ba jeune ya ligue de ba jeune oyo alaksi biso bilili oyo bandeko na ngai likambo ko kamwa
police na biso likambo nini oyo police azali kosala toyebi te soki akanelaka peuple congolais au lieu ke batake ba rwandais oyo bazali kotanda biso koboma biso police akomi koboma susu bandeko na ye bolanda na bilili mpo bomonaka ya solo makambo eleki oyo police asali il faut justice sala makambo Fachi Beton président tozwi ministre asika premier ministre aye kasi ya solo bacrime ezali kobanda kaka na ebandeli na kokota ya premier ministre oyo akoti na kati ya République démocratique du Congo botala bacrime oyo ebandi lelo na mboka ya Congo. Bonjour, bandeko na biso ya Erogal oyo eza représente na mama Pepito oyo tolingaka mingi oyo amesana kosunga mama biso bana na yo ya conseil local ya jeunesse nga président na secrétaire na nga touti korendre bandeko na biso visite na clinique universitaire oyo babetaki masasi bazalaki bainonsa ndenge batrakaseri ya police ezali vers 20h40 bakutana na bango baweli babotola bango telefone alors résistance teleme ezalaki makasi nde ya ekomi na niveau ya kobeta bango masasi situation ya oyo ya mobali ça va encore mais ndeko na biso ya mwasi situation eza vraiment mabe makasi badocteur balingi koloba teke bakokate likolo mais en privé bauti koyebisanga na docteur ke non likolo wana bazalaka sansa kokata puisque cheville nyonso eza écrasé je crois olandi bonalotinela bino video na bango bomona nde tukuti na campus nga na moke nazalaki nango nameki quand même kopesa bango mpo ete esunga bango mais ndenge toyebi Erogal esunga biso bana selembao na bumbu tosengi appui na bino mpe na niveau nyonso meme mpona kotouche bakonzi mpo balandela bapolisier wana regret na biso eza te bapolisier wana moma oyo tozoloba boye baza na kati ya baposte na bango batieli bango baza très à l'aise comme si rien n'était ezosala biso mpasi moto akolandela yango mingi aza te bazokipe te nini te moto akolandela aza te e biso moko bagene ya kata quartier oyo yanga fani tozobunda mais possibilité mama yo moko oyebi eza ya moke mais na moke wana ndenge yo mesanisa ndenge oteyaka biso na moke yango nde edaka yango ekotaka na liso ndenge yo osungaka na moke wana opesa biso conseil moke wana nde yango oza nango besoin mpo ede bato ndenge omesana kosunga yango biso mpe tozwika idéologie na yo wana mwa ndambu tozalaki nango tomeki quand même kosunga bandeko wana mpona efiska basomba baserenge basomba biloko mike mike mpo université awa na campus awa na clinique awa eza mpo basimba yoka na maboko boye fo mbongo badocteur wana fo mbongo kaka donc vraiment soki bosungi biso ekosala malamu mingi puisque baza bagene bauti na kati ya quartier na kati ya commune na biso ya selembao mosusu auti kalunga bayaki bazalaki koleka bautaki koluka bambongo na bango nde balukaka retour na bango nde bakute na eloko wana alors biso jeunesse yanga fani tokoki kotika te tokoki kokitisa maboko te tozolandela mais biso moko tokoka te mama yo ebe influence oyo eza na kati ya mboka oyo donc tosengi appui na bino mpo balobaka union fait la force soki tosangani toyebi ke tokosala baexploit na kati ya commune na biso ya selembao nazo koapuye bino na nyonso par rapport ya baactivité ya Erogal vraiment Erogal eza eloko oyo eza déjà na promesse ezopromettre déjà na kati ya commune na biso ya selembao malgré nayebi bumbu te mais na commune ya selembao déjà ezopromettre alors tokonéglige yango te na moke oyo bosungelaka biso soki emonani bosunga biso kaka toluka koyede mpe bandeko oyo baza na hôpital ekosala biso malamu mingi vraiment topesi bino mbote mingi kimia na bino boza epai bozali mama Pepito topesi yo mbote mingi topesi yo lokumu tozosengi loka na nzambe apesa yo makasi apesa yo pouvoir ya kodirige mpe na kati ya mboka oyo peut-être à travers yo tokozwa basolution ebele na kati ya mboka oyo merci beaucoup nzambe apambola o naza na hôpital ya campus na clinique mpona korendre visite na bamaladi na ngai oyo babetaki masasi toza na bango sur place malgré état eza critique possibilité eza te meme mpona kosoigne ezosenga bapui baza na mbongo te donc la fille surtout situation na eza vraiment catastrophe azokoka même pas donc il faut ezosenga baopération mais mbongo eza te donc famille bazolela vraiment
biso conseil local la jeunesse toyende rendre visite aza sur place peut-être akoki komuke koloba mama loba so makasi nakomona kuta ebande te nasuka te nakoko ebande so bakonzi batikanaka eza mpasi batikana te misungi na bango misunga biso basunga na bango bakimia te na baacte basali yo baacte basali yo baacte basali na bakimia te kenda na kosomba biloko balia ba 20 heures etokutana bango babeti masasi nde ezwi nanga bazanga kimia te na bango oyo nde mama na bango mama na ye malgré baita ya difficulté aza nango mais vraiment eza mpasi napesa ye moko message atransmettre bakonzi ya mboka balanda ye vraiment malamu nasengi mpaya pazosungangai naza na posibilité mpo batya likolo wana bibenge batya bibenge tokotaka possibilité comme tel eza campus eza kaka kokota mbongo kota mbongo kisi ntongo midiko mbongo nsonga mpe bakisi eza te balukelanga solution nzambe akopambola balukelanga solution naza nekimelo mosusu te namoni esika na kobekoma balukelanga mpe solution bato wana bamona nazwa charge ya mwana basoda na bamona mama olobi nini sikoyo mpona basoda oyo babeti yo masasi leta asala na bango nini akanga bango kaka azoswela bato aboyo atindaka bango te ezaka osisa biso na mambamba eza question ntina eza nde po bafima biso nasomba solo tunashila na siko kimya te tosolonga filina yo te oui kati te ozalaki te bana filme toye awa service mpona kolanda etika beta lisasi ekolo eza écrasé alors azali mosanti ezalaki vers 20h30 tokokende 20h40 tokokende 21h ate kosokoona bapolisier oyo ya lini batiela biso na kati ya quartier tala baacte basali olango na saki na telefone ya bafille mais ezalaki ye moko te abasonanga na mobali oyo babetaki mosusu masasi aza mpana kati baomona esala biso kasi kolasi bosunga biso biso makasi azokimia azokimia azosolution soka mpe kontena kosala biso malamu nini awa na kontena bosala mbongo fami aza na eloko te l'autorité ya mboka bakonzi ya mboka na député oyo baza na kati ya commune ya chassement mpona liation osemi oyo baso ya mama oyo basaina mifisa libenge baza na possibilité vraiment kosunga biso tokotika mpe biso mpe comité ya jeunesse ya quartier na fami tolandela ekoma ntina suka na moke oyo tozomonaka nango toza ya kosunga na moke tozomona nango toza ya kosunga mais osengi apui na vie ezala vraiment merci beaucoup blanchard biso bandeko no ya conseil local ya jeunesse oyebi président na oyo ya jeunesse yanga fani toye korendre visite mpo toye kotika bino awa babetaki bino masasi na bandeko na biso ya polisi ya leni alors esali mpe bien lokwa boyebi mpe bapolisi yango mais lelo toye korendre bino visite quand même toyeba ndeni totikelaki bino yango tolingai toyoka koexplike bandeko na biso oyo bazolanda biso ya conseil local nyonso ya jeunesse na baposa oyo boza nango na kati ya a na hôpital toza na kati ya campus na clinique universitaire c'est ça na sens wana blanchard. Merci président biso oyo toza ba victime toyebi eloko te ezalaki ba 20h45 tozokende
camarade soit Koufaki, toujours que matanga. Tout le temps, les soldats 6. Bando kanga biso na nzela ba menace ba tradition bon. Pour qu'on déclare bon. Tout bando tindi ka tout son asima. Moko balu ka beti débat. Moko fi moi za na sima na ezuye kati chevi. To quoi et dimna ki mo fait et continue à lokolo ya droite. Mususu ba beti wa likolo wana chance na gonza makiboye. Chrétien ngai awa, chrétien ngai awa. Mais si ko ngai moi ça va zamba osunga mais fi wana mususu wana minute oyo. Alors pena il faut batailler plate. Batailler plate. Côté radio, biso ba possibilité zate. Mais fort na bien ko boyela ki biso. Photo kena ba soldana tina suka. Photo retour ngoluka bango. Na mito mtosunga biso zate bino wo soutenir biso. Donc faut vous soutenir biso to kena nkambo tina suka. Merci pena. Merci beaucoup Blanchard. La continuation c'est mboka balandio. Balandio très bien. Balandio très bien. Mais en tout cas Bissopé conseil local la jeunesse totikate tozolanda na président na biso communal tozo meka ko bunda na ndenge nyonso pona ko luka soutenir bino boza na kimia na bike nzamba kosunga bino. Donc biso yo tozana ndeko na biso ya jeunesse. Même moi, nous sommes passés dans des temps difficiles. Vous pouvez comment vous plus que. Que je dois vous mais pas être au cas d'année, l'État est mon à la charge. Au clinique à la bombe, frais à chaque jour à 35 000. Comme il m'en a un, il évite son sous-côté. Donc l'État n'est pas là pour les camarades. Donc secrétaire Yewana, secrétaire de l'État découvert. Vous avez vu la carte à quartier, vraiment, vous avez vraiment passé mine. Vous avez vraiment passé mine. Vous avez tout ça la mine. Tout ça la mine dans la quartier, pour notre voiture sur la quartier, on a vraiment besoin de déranger à tout moment. Vous avez dérangé à tout moment. Si vous avez un droit à s'assurer, vous avez vraiment déplorable en tout cas. Il faut vraiment l'État a une solution vraiment. Nous allons avoir un beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Merci. Matondo ya solo bandeko na bandi bolandi binomoko na mawa na pasi komona bilenge ya ba jeune boye basalaka te misala ezali te eloko nini bakoki kosala bazali kokende koluka kodebriller koluka bambongo na bango bongo na retour na bango bandeko police azali kozela bango na minduki ya solo toyebi te bandeko police na biso ya Congo. Loko la criminalité koti makasi na Congo tozali koyeba te soki police azali ko identifier bato malamu po kaka mbala moko afongola minduki ya bandako beta bato bandeko zali somo bokomona pe justice osalama te balobi ke soda yango kutu bazali ba soda yango bazali kotambola na bango bazali à l'aise mais bauto buka bato makolo pe ko beta bato masasi bandeko zali pasi pe mawa mingi ya solo mboka biso mboka ya Congo tozali koyeba te tozali kokende wapi émission Bokoka Bayindo tokoloba makambo nyonso zali koleka na mboka ya Congo bosa abonné na Bokoko ya Bayindo TV bongo esika wapi bokomona ba émission ya solo pona likambo tali mboka ya Congo. Le Congo appartient à tous les Congolais. Congo ezali ya baluba te, Congo ezali ya bakatangé te, toyaki kotika bino te. Congo pe ezali ya bato ba Congo te, Congo pe ezali ya bangwande te, kasi Congo ezali ya biso nyonso bana ya Congo. Bandeko na ngai, yango fumuki mbanga lobaki, bolobela mboka ya Congo, bo banga eloko te, biso nyonso tozali bana ya Congo, mutu nyonso ayaki na mokili, pe akozonga kaka na mokili ya molimo. Ya solo to banga eloko te, to loba makambo ya Congo. Biso tozali koloba makambo ezali koleka na Congo. Ezali condamnable. Condamnable, ba policier wana il faut to mona bango ba kangama. To mona ba policier wana ba sambama. Merci mingi président Clara de Bruxelles, président Erogal. O azali bongo kokamba Erogal na Europe. Merci mingi fondateur
merci na président Kilmeja oyo azali bongo président yende akamba biso ameka koyeba pe makambo ndenge azali koleka pe tosengi merci mingi na Pepito Kilala oyo azali bongo na kata Kinshasa. Merci na Pepito Kilala landela makambo oyo honorable Pepito Kilala. Merci Nzamba Pambola bino bo s'abonner massivement na Bokoko Bayindo TV ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya Fumu Kimbangu. Mabele ya bakoko ekotikala mabele ya bakoko. Tokutani bongo mbala sima. Matondo mingi.